Shalom, bamama na ngai nyonso oyo boza kolanda biso na tranche ya YouTube video forme amalata kala to pe na ba Facebook partout boza kolanda biso. Napesi mama na ngai Geneviève na Londres, mama Lili, bamama na Paris partout bozwami vraiment tika ke kimia na mokonzi ezala na bino bisika bozwami. Alors lelo na émission na biso tolobelaka de temps en temps on l'appellera femme. Lelo na ye penza kaka na morale to pe éducation mpona kopesa bamama na biso na makambo oyo eza koleka en général. Alors nalingi mpe kosoulever quelque chose comme sous-thème rôle nini biso bamama tokoki kojoue na ntina na bana na biso, parce que nazwi bainspiration oyo na situation oyoki koleka na Paris bino nyonso tout partout boza bozolanda bainformation ya makambo euti koleka na Paris, ndenge nini batake euti kosalama, ndenge babomi bato na Paris matanga ezali bino nyonso tu boyebi basituation wana, ndenge bajeune garçon basedesidaki ke bakota na monde wana mpona kosala badega. Alors inspire nga ke nameka mpe kolendisa bamama nyonso oyo toza kolanda na YouTube, parce que ezosala pasi rôle nini biso bamama tokoki kojoue mpona bana na biso. Nayebi ke biso bato tobosanaka mbangu o makambo eza kokomela baninga na biso to na entourage na biso ezali baenseignement, parce que Dieu parle d'une manière d'une autre. Nzambe alobelaka biso na ndenge ebele, nzambe akolobela yo na voix audible, nzambe akolobela yo na situation oyo eleki kala moninga, nzambe akolobela yo na ndoto, nzambe akoloba na ndenge ebele. Alors situation oyo toleka na Paris na nzela na bana oyo bauti kosala dega inspire nga vraiment bamama afin que toluka tojoue barôle makasi na ntina na bana na biso oyo toza na diaspora to mpe biso toza na Afrique partout oyo boza kolandanga, parce que eza pasi po parent moko te abotaka mwana po mwana wana akoma moto akoboma bato, akoma kizengi ou akoma bandi. Non, parent nyonso tu azelaka ke ntango aboti mwana wana akoma motu monene un jour mpe ayeba mpe kosunga famille, ayeba kosunga baparent, ayeba mpe kosunga libota. Mais lelo tozomona mingi na poto bamakambo ezosalama mingi na poto, vraiment bana na biso bazobima mingi barebele. Ozomona bana bazotima baklasi, bana bakoti na niveau ya baminduki, na niveau ya escroquerie, na niveau na makambo ya mabe ebele. Alors yango naza kosenga ke biso bamama, parce que mama aza fondement, mama azali moto oyo makambo nyonso tu eza na maboko na ye, parce que tozomona soki bazotonga ndako azo batonga yango babandaka no na fondement, parce que soki fondement eza te ndako mopepe koya atuka ekobuka yango. Alors mama yango na kosenga na yo zwa na Ephésiens chapitre 6 verset 1 à 3 ndenge Bible ezoloba mpona bana na biso, tokolase appel mpona bana na biso, et puis tokoluka tozonga rôle nini biso tokoki kosala mpona bana na biso soki ndeko akotangela biso. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Ephésiens 6, 1 à 3. Bible elobeli biso mingi na ntina na bana oyo baza kolanda biso, okozala elenge mwasi to mobali ntango ozolanda na tranche oyo. En tout cas nzambe azosenga ke oyeba kotosa baboti na yo, parce que mwana otosaka baboti aza na une longue vie, akoumela ata molai. Mais mwana oyo aza kotosa baboti te eza lokola aza kokitisa mikolo ya vie na ye. Mais tozomona bana ebele na mboka poto bazotombuka. Alors comme bana biso baza kotombuka, biso bamama rôle nini yango tokoki kosala. Naza kozwa exemple moko ya Rebeka azalaki na bana, toyebi lisolo wana ndenge nini Rebeka akendaki kozwa lipamboli, akendaki bazalaki Esaü na Jacob. Alors mama aye kobongisa mwana oyo mosusu esengelaki koyasa lipamboli wana te liboso na papa po papa asakola aloba makambo malamu mpona ye. Donc biso bamama toza bamama oyo toyebi basekret ebele na ntina ya bana na biso. Alors po toyeba koprotege bango soki ozali mama chrétienne, parce que bamama ebele makambo mpe ezokoma parce ebele tolingi nzambe te, tolingi komipesa na bonzambe te.
mama azali moto esengeli bakoprotege bana eloko aliso oprotege bango koma okopesa mwana conseil azoyoka te okosala ndenge nyonso tu mwana azoyoka te mais esika ya malamu oyo okoki kokanga mwana ezali kosala basacrifice mpona na bana okoki kosala action de grâce mpona bana na yo okoki koprepare bana na yo na maboko na nzambe ye azoyeba te me oza kokaba bango na maboko na nzambe oza kosala basacrifice ya malamu oza kozwa meme mbongo binzambe mwana azoyokela nga te me naza kozwa mbongo oyo kopesa yango mpa na yo mpo mwana oyo asombama mpa na yo azala mwana akosalela yo mwana akoyokela yo parce que ngai ndenge nalobaka de temps en temps na émission awa nalobaka nzambe ngai nabengaka ye esukisa nzambe ayebi kosukisa motu nyonso tu parce que soki ozotia mabolongo na yo ozotika bana na kati ya priere partout makambo nyonso tu banda kende kosala ya mabe ekosimba te et peut-être mwana na kozala wapi nzambe akoki koutilize motu songo mpo akutana na ye mpo ateya ye sango malamu mpo aede ye na nzela nini na mabondeli na yo mama na oyo yo ozosala mais ebele toyeba yango te otie mwana 3 ans na libumu sorry otie mwana afami na libumu 9 mois mwana yo mutomoni tasi na ye mais omona ntango mwana bakwana ekomi kokoma kati na mwana omona mama mosusu abi akala nde kuna na prison nga kutu etali nga te ndenge eza kuna na prison na okende kutu ota kotala ye te non esalaka pasi par exemple etala bajeune homme oyo ya Paris oyo bauti koboma bato oyo baparent wana ntango babotaki bana oyo babandaki kospecte ke bana oyo un jour bazala bana moko bakozala bastation oyo bakoboma non bayebaki ke bana oyo toboti bango mpo bazala bien na société partout mais bana oyo bauti kokufa ntango bakufi bato oyo bapasi eza banani eza baparent bana 32 ans bakufi jeune mpo bayaki koyoka baboti ozomona oyo mosusu aza na 32 ans oyo mosusu aza na 34 ans donc oyo mosusu azali africain peut-être ayaki mpe akoya aya na mboko koya alors ayaki bapara bamemi ye ole basure te aye bazwi mwana ye atanga bapriase akoma mpe motu monene mais na 32 ans na 34 ans bana bakufi avant bavenir batiki bapara na bango na pasi batiki bapara na bango na souci ozomona alors mama eza trop tard te po ntango tolandaka bato ebele nayokaka balobaka mingi yabi ntango omona mabe esengeli oloba mabe wana po ntango oyokoloba mabe wana te soki likambo ekomi makila ya mutu wana soki akufi mpe soki abeli ekozonga na mutu na yo malamu balobaka mieux vaut prévenir que de guérir namona meme ntango batusu bazoloba ntango basali na nzambe baza kodenonse tutu mpona osala bopona nini bile ezoloba ngo elobi ntango ozomona mutu aza na mabe nobenga ye ntango aza na bomoi mpo soki mutu akufi okozwa ata te ya koloba parceke esi esili mpo na ye akosesu na décision te o ntango mutu aza na vie nde esengeli kolobela ye omona mutu mosusu akufi bato bandi batémoignage oyo azalaki asimbaki mutu abatisi oyo azalaki boye azalaki mais ntango azalaki envie nini obie bosalaki mpo na ye tomona meme so mutu akufi mutu aza maladi mutu akosoutenir aza te mais ntango mutu akufi bato bakomosala bacotisation bani mais ntango mutu aza envie nde foko toluka ndeni tokoki kosauve mutu wana ndeni tokoki kosala alors yango naza kosala appel na bamama nyonso oyo boza kolanda nga na tranche oyo toluka mpe tosauve bana na biso bana mpe bakozala mpe kaka bana oyo boti na libumu te bakozala bana oyo somona bango na balabala bana oyo bazanga baboti bakufa bana oyo baza kotelengana okoki kozwa fardo na bango tozomona neti bamama mosusu oyo babota te me bazwa bana mosusu baofere a charge donc okoki kozwa charge na bango fardo parce que nzambe eloko oyo ezoka na kati ya motema ekozala fardo nzambe azopesa mpo osoutenir oyo ede bana wana alors bino mpe bana boza kolanda biso pete kolanda ngai take mama na espace oyo esengeli koyeba kotosa baboti nzambe ya liboso na vi na nzambe ya liboso ezali no nzambe oyo tomonaka te nzambe ya mibale ezali papa na mama parce que soki papa na mama babimisi baloba malamu mpo na yo te bino oyo mpe kokende liboso tozomona ezali na jacob ndenge abimisaki jacob abimisaki maloba mpo na mwana na ye mama asalaki sekre wana tomoni eloko nini esalamaki likolo ya biloko akolia oyo mosusu ake koteka bokonzi na ye alors bamama tomeka koprotege bana na biso na kati ya société parce que jeunesse ya lelo ezali futur ya lobi
lelo biso tokokufa soki mission na biso ekoki tokei mpe toke na kimia mais jeunesse oyo lelo bango nde bakocontinue bamission oyo lelo tala bamoloto akufi abandaki kobunda tututu akufi akei mais makambo oyo ye asali eza na kati ya internet eza korevolutionne bato eza kosala eza bajeune fille bajeune garçon oyo lelo mpe baza kolanda makambo wana oyo moloto lelo akufi me atiki yango mais bazocontinue biso mpe lelo toza kocontinue endenge moko yango omoni biso mpe toza kocontinue yango eza kosala appel na bino bamoma toprepare bana na biso toyeba kokaba bango na maboko na nzambe koyeba kosala bahormone baaction de grâce na ntina na bango eza seke monene soki oyebi yango te nayebi te ekozala mpasi mime na tranche oyo na émission oyo nde nalobi on appellera femme ndenge mpe naza koloba ke role ya mama role nini tokoki kosala mpona kosauve bana na biso vraiment tozala basi oyo mito ezosala tozala basi oyo baza koloba te ke adonker etalinga te soki akokota prison etali ye soki akokupa etali ye soki akosala bo mwa moboti nyonso tu oyo bota oyo oyebi ke oye ndo tia mwana net mwana kati ya libumu ata likambo soki ezwi mwana ya mabe ata ndeni makila wana cordon ombilical wana oyo ezalaki kati na yo na ye esesantaka oyokamaka ke ozaka na kimia te parce que eza eloko oyo eza eutaki epa na yo alors na lobi un peu mingi yango naza kosenga na yo mama zala une femme zala une mère parce que une mère andimaka bacaprice nyonso un jour nakoparle bino différence entre une mère et une femme parce qu'il y a une différence entre une femme et une mère. Une mère, maman, aza muto azaka motema munene. Mais une femme, aza na ye a cœur. Omoni basi mususu abota na ye, abota, aza mwasi, abota, mais asundola na bi abana etalinga te. Mais une mère, azaka na motema ya bo mama. Ezala masuba, ezala rasoli, ezala nyonso. Etata aza une mère, pasi wana susi wana kobota. Atikali nango aza nango toujours na kati na ye mage mabe mage bambula mage baproblème mais aza kosanti kaka non il faut nalenga eloko oyo peut-être un jour ekosala mpe likambo malamu mais tozala bafemme te mpo bafemme baza na bango adon cœur etalinga te kaka obongabongi soki obebi obebi te meme mpona makambo ebele mpona mboka na biso meme makambo ebele so ezotambola te parce que toza na mitema ba une mère te toza na bafemme mais bato ebele oyo bazwi baposte na bagouvernement lelo oyo eza kosala makambo ebele makili eza kotanga bana biso baza kokufa baorphelin parce que baza na niveau bafemme baza na niveau bamare te parce que une mare esalaka pasi oyo soki bozolanda biso na tranche parce que ezosala biso pasi yango moni toza komanifeste pasi na biso douleur na biso na nzela ya baespace oyo na nzela ya baémission oyo po tocontribue mama oza na rôle à jouer oza na quelque chose ya kotia po osauve bana na yo osauve peuple na yo osauve engumba na yo osauve entourage na yo donc cette année c'est encore possible na badomaine nyonso ke bana na biso bachanger epa na nzambe bilobi ke tout est possible à celui qui croit rien n'était possible à Dieu donc nyonso oyo okozwa nango posa epa na nzambe okozwa yango à condition que omettre fond na yo en action fond na yo en action kaka kondima mpe kokroire ke en tout cas likambo na kosala ekoréussi donc avec Dieu c'est possible donc totelema mpona kosoutenir bana na biso totelema mpona koede bango na baconseil une mare alembaka te eza oka baparent na biso baboti na biso bamoko babi nzoko alembaka pembe na ye te totalaka nzoko alembaka pembe na ye te yango wana biso totelema ntango nyonso tu na balosambo na nyonso bana oyo basalaki makambo na Paris tala lelo babomi bato ebele je suis Charles babomaki ye Charlie sorry je suis Charlie babomaki ye puis babomi sorry plus de 17 donc baza ebele donc biso bana na biso mokili mobimba mpe makambo wana mpe ekoki kosalama to mpe eza kose prépare mpona kosalama mais biso tokoki koarrete yango na nzela na mabolongo na nzela ya baction de grâce ke futur ya lobi econtinue lisusu te kosala bamakambo oyo tovive yango na Paris eza pasi mpe toza kosouhaite bamécondoléance na bandeko na biso ya Paris mpo eza mawa mpe eza pasi vraimen kimia na mokonzi ezala na bino bisika bolandi
et topamboli bino na tranche oyo nayebi ke na tranche oyo bobanda kolanda biso kala te tozolancer sentinelle radio sentinelle